polémique aux les cartes autour il y a concert au Robert Mayer et il y a solidarité à Congo bah comme va musicien plutôt bazala yité to tangama bande on ngai to za ba hypocrite te oui bien que et dans la musicien mon foufou oyo bazo mériter même pas ba comme on a bangi tangama ta na makambo les gars qui hier à Paris Torokene tina kaneti ya kulutu na biso feregola. Est-ce que la marbre ya solidarité à Congo ko compatir na bande kwa est? Est-ce que pena ba tu pena faut boya ko réclamer na combo ya artiste musicien feregola? Vraiment franchement tout ça na nous bateau. Feregola beta 3 concerts. A beta 3 concerts. Concert à liboso Stade des Martyrs. Alors que Stade des Martyrs oyo mbongo nyonso to kozwa. To ke kotika na est ko compatir na ba mama ya est. A sala ya ngote. Asala yangote. Et après Stade des Martyrs, à bêta concert na Showbiz, entre Showbiz ou Pullman. Alobake, ba image dans la vidéo ezali. Alobake mbongo to kozwa awa na concert oyo. Tokeno tika yango na est. Asala yangote, deuxième fois. Et troisième fois, Genève Arena a bêta ki awa. Ke mbongo ekokota tokende ko sungela ngo ba mama na biso ya est. Akendate. Yekuto za na nyongo ya ba mama ya est. Alors, bah, fanatique na ye, tout bateau bolobelaka, kulutu na biso fait rigola. C'est-à-dire, bon rappeler ye kutunde a kene refuta ba nyonga ba mama esto azanango. Voilà, na place ya roya ke o non, voilà, bozwa ki était mais ye azana souci ba ta STT. Aliambongo na kombo na bango 3 fois. Donc à côté mbongo na kombo na bango, mais akenda ta kotala bango te. Alors, et là ba tumsu bazo mériter même pas ba kombo na bango tanga na makambo yo. Azala kité. Pourquoi? Parce que bana makambo nyo se banda a manifester ata mawa mon côté. Au contraire, kutu à côté ça mbongo na koma bande kwa est. Absence il y a Inosbi c'est vrai moi na Goma azala kité mais Gloria pe moi na Goma azala ki wana. Donc Gloria a représenté qui bana nyonso ya Goma. Mabeza wapi. Alors par rapport à la polémique et salama sur ba choix ya banzembo yemba makiwana au non fali ayembi ba Mayday abeti ba 207 Gims ayemba ki sapé comme jamais. Est-ce que ça qui concert ya défilé de mode toné nini? Non. Dadju ayemba ki banzembo ne ba jaloux banzembo na ayemba wana. Voilà. Ba imposa ki mutu nzembo ayemba te. Mutu na mutu ayemba ki nzembo, fadi mutu ayemba ki banzembo na ye o yesa di banzembo na ye. Donc polémique wana sur ba choix ba chanson en tout cas botika yango. Donc babisa mbongo na biso balinga mbongo mingi eza pe na ba vie belé ba contacter ba ngana ba senga ba cacher ba senga pe ba cacher ba contacter ba senga pe ba cacher. Donc pe ba penyo so wana. Donc polémique boye non eza ba mise mususu ya congolais au bazana Kinshasa. Ça dit ba mériter même pas bazala fait na concert à solidarité wana. Balaki ça a implication mon côté na marabono seleka na est à Congo. Balaki c'est l'autre côté. Mais surtout de bazar wana na ba 40 ceux qui ba 38 ans ceux qui ba 50 ans de carrière au bazar nango ata tour ata ko notala ata bande kwa Goma ata ya pamba rien et ça la maté et l'autre côté. Alors tout ce qui va polémique à pamba mais les cas qui c'est bon.